simba ba téléphone na ebité oyo marque oyo Camon 50 euro na ebité député Morota Hotel Mananga donc ça canon ça ma canon donc mati singa lisusu mati singa lisusu manina ko saranate na comme sous célèbre donc na comme canon plus donc ça qualité moko ya ko saranate et ça qui comme meilleure qualité vraiment secret ça là que non bolingo d'abord premièrement ya mboka o na zakanango tant que congolais nationaliste donc ndebo mona qui peut-être le boko wana et télémaki durant 90 minutes ou 120 minutes donc nous sommes toujours pour sa confiance na ba joueur et puis énergie na ba joueur na biso bazo beta na terrain ndelo boko wana bande ko télémandongo wana donc on a lobby que société techno vraiment ba mati signal lisusu ba mati signal parce que ninga za kali kolo abatu nyo surtout musika le téléphone oka mte bando filming na po ba ko zooming na ba ozwanga bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Joël, n'a pas sabino $1 million, $1 million. Coach aux meilleurs coach dans le monde. Aux meilleurs coach dans mon kilimo yo. Ceux qui vont gagner, n'a pas sabino $1 million. Ou comme bon mona yaye. Mbongona yaye na ba Joël. $1 million, mais dans l'état, bozo bouka banda kabato. Nako. Nalandi motoana. Azolo ba norgay. Tozo buka on peut za place à l'état bato na balanda place baso mes frères comment bobwana nko kasake bosombi liwa ozolo boloba na nko na kanai tout donc ozomona peuple congolais na bazoba lokola peuple na ba pays mosuboy mais grand révolution salemi comment boko buka bandaka bato ça bo pesa bango ta récompense. Comment beaucoup buka bande ko langa to boy pété batongaki place à mabe. Pourquoi l'état wana na air wana etekela ki batona mabeli. Batona ba yaki kabo bazu ba place ba ko botonga ba 4 étages ba 5 étages. Bande ko niveau ya motema mabe ya famille Tshisekedi. Mabe ya Félix Tshilolo na entourage na ye. Bande ko langa to boy pété. Félicitations à bino. Batongaki place à mabe. Oui. Batekelaki bango mabele bango mako bayaki bazui mabele wana ba motakati ndambo azotonga pe na ndenge na ye azosala pe ndenge ya lingi oui mais avabo buka bukozo batona bambongo na bango te o mbongo bozo dépasser ya koyi na ba forage ya lokuta copier banque centrale ya Congo mbongo bozui o bokomi ba milliardaire o bosobi ba château na ba Dubaï na ba Qatar na ba les États-Unis na ba France bo piller mbongo à Congo bozo continuer copier mbongo à Congo. Comment beaucoup ça la peuple on a mabibo toujours les léopards sont là. Ils sont là. Enfants, ils sont là. Ils sont Yewana et Air Congo toujours. Sakanaka. Ba Nigeria bato ya film, bato maîtriser bango. Bato maîtriser ba Nigeria. Ba Nigeria balapae. Tout ce wana toye. A léopard bango bana kata bio. Sakanaka na fula bato oyo, hein? Une grande foule à Badou, Paye Koyama.
On a toutes sortes de produits, donc tout ça mystique. On est là. Voilà. Bangoana, Bajopan, Biso Bangoana. Tu as posté une vidéo, toujours. Beaucoup d'affaires fait de lit. Toujours. Toujours. Attends, toujours. Puis dans ce protocole, il y a Mbaye. On est parti la cueillir. Donc, il y a Mbaye. Un Congolais. Je prends la bus au Baye. Bien RTNC la pointe. Toujours. Bon, total. Total, Moussala, total, n'y a pas. Toujours. Welcome home. To see you too. Welcome home. Did you say welcome home? Yes, yes. Excusez-moi, j'étais dans une autre audience avec des monuments de l'histoire. C'est nos héros. Oh, c'est Dans la Coupe du Monde. Oui. Les 54 fédérations africaines se réunissent ici, à Kinshasa, pour un congrès ordinaire qui est toujours une occasion de célébrer le football, de célébrer une année de football africain, mais aussi mondial, l'Afrique étant si important, et de le faire dans un pays comme la RDC, qui est un pays de football où on a 120 millions de passionnés de football, guidé par un président qui est passionné de football aussi. C'est quelque chose d'extraordinaire et de spécial. Donc on sait l'engagement du président, du gouvernement, de la fédération ici en RDC pour le football, et on discute de comment on peut travailler ensemble, la FIFA, la CAF et la RDC pour faire avancer le football encore plus. Évidemment, encore un peu habituel, mais celui-là, c'est pas nous. Pour Kinshasa, Voilà, pour la collection. Vous voyez, le petit mataille quand même. Voilà. It's the same team. Yeah. La famille, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Moi aussi de mon côté, ça va. Vidéo na sali yango pona ko annoncer bandeko nyonso ya famille Maroc, communauté congolaise au Maroc. Lelo toza na live. Jamais to bana revivre na mboka o lokola besclave. Lokola toyaka kotika batu. Toza pe na posa ya mbongo batu balie wana te po bongisa ba vie na biso. Mais toza na posa koyeba vérité. Mbongo pesa magika, mbongo wana basaleli yango nini? Est-ce bakabelaki bango yango ou bien mbongo wana ezalaki na musala o ifalaki sala pona ba Congolais o baza na Maroc na moment ya CAN? Parce que bandeko bele ba souffrir na moment ya CAN. Bazangi ba billet, bazangi même bis peu comme ça bango na stade. Bakoti même ba match te. Et le wana toko kotika ngo jamais elekaka inaperçu boy. Yango wana nasengi na bandeko nyonso. Lobage oliaka na sima ya batu wana. Lobage obangaka batu wana po matana life te oya kopesa point de vue na yo. Toko loba lelo. Mutu akotia mutu na mulanga zate. Mutu alia repa mutu azate. Mutu agenda kobeta porte pa mutu po asenga ya kolia kofuta ndako azate. Tosunganaka biso nyonso na moma ya pasi na moma ya bisengo. Video na sali oza na matoya koyoka yoki. Oyo azaka ka ignorant sans foutiste. Lelo biso na bino na live. Tanga la moni groupe ba papa
Tara la monnaie groupe ya batata oyo basali vidéo na biache Léopard Alongwe. Mino kwa batata oyo ebimisa mambo malamu te. Ebimisa jamais mambo malamu mino kwa batata obomonyo. C'est triste. Mutu mususu abomi Léopard eza coach des arbres. Nyon se fake se jouer na match à Botswana. Tozi opportunité à Botswana ya ko marquer babi. Sénégal a évité qui Algérie a ébaki pourquoi? Quoi ça la parcours na ya kimia. Tozi occasion à retirer Botswana, à retirer Botswana même ba 5, 6, 7 bi. Bétis équipe B, tout ça, ba joueur moko inconscient. Il y a beaucoup de joueurs na Léopard na Epsano ba mériter Léopard. Net joueur net bali kwisha. Un inconscient moko na monate. Ce joueur a nengwana ne bokene coupe du monde. Ba joueur le rôle ba mbu. Tala to relever niveau. Moni volume ya G. O esengara ya okeni na okoko beta ba coupe du monde wana. Eza ba joueur wa ba bali kwisha te ba inconscient a revara na terrain. Eza ba joueur wa ba mbu kute. Mutabomi équipe eza coach des arbres, changement sali, trio attaque na kotisi. Et là, na milieu du terrain, entrée à Kakuta, entrée à KMB, et bomi équipe sous bien. Défense nan elo ko reproché bangote. Joris Kaemba joué très bien, axe central va beti bien, Una Bissaka beti bien, Lionel passe à sauver coup action et belé. Milieu du terrain, coach des arbres, ba changement saliana et bomi équipe. Et bon équipe. Hein? Ah, en tout cas, et ça limite ma passe. Et ça limite ma passe. Il faut qu'il faut éviter Algérie. Na match à Botswana. Donc, Tiki Nabino, Boyo Sa Nabino va ventir contre Botswana. Donc, Balikwisha, on a peine que Maël a bloqué. Moutache si bien à ce Balikwisha. On a Balikwisha, Maël a bloqué. Mon PC ballon. Perte ya ballon, contre-attaque, Bachebi. C'est triste. Ah, en tout cas, Maminga. Groupe ya batata o na bandeli. Batata o tonga la moni batata o baleki. Batata o na biai. Léopard chance ezate. Ah, mais ça lui passe. Élimination moko précoce. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Na mois de mars, match à débarrage contre Jamaïque, il faut qu'on bongisa. Ko éliminer ba joueur rebelle wana ba ya mbonga Léopard ya pamba baza ba fouteurs. Ce sont des fouteurs. Attention, nous appelons la République du Congo. Les Congolais, 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 les Congolais. Oyoki elenge ya